yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatelelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko. Poto bana partout bande balandi ya Kilongo TV mbote na biso. Kilongo TV une chaîne à 100% sociale. Lelo toza ananjili na centre moko, centre médical Rehoboth eza maternité eza pe na ndenge ezala awa mama la ya mwati foito yaka awa pona kozwa ba soins. Toza biso mbote toza pasteur Kosi na cadre kaka ba activité ya bonne foi bakambo ya bon cœur auto saka toza ni awa. Bonjour papa. Bonjour papa Rabima. Bonne santé. Nangola Nzambe ça va Nzamba so batila. Donc bobai na ngai papa il faut to kende ko bimisa bandeko ba obela na ba hôpital to futa misolo biso to na misolo te to senga lisongi pa bandeko to bagispe moke to ki bon lelo likam. Merci papa Rabi, je pense que tous en opération oyo to sala descendre na ba hôpital to na hôpital mo pour na foot la bato solo ba demini ba bazangi ponga sala nga pasi papa mo bo botina mwasi na ye ala sasa musani ala sundeli mwasi na hôpital mutu mso yo futelembo to foot ma bato o ba belande o ba beli o ba zan difficulté bato ba botité de to sala pa ketia donc marakwana et to sala le 15 août oyo bongo avant wana tanto la saka message na orphelinat to kindaki na terrain kuna ezaki na bato ba se manifestaki déjà maman mo na Suisse a se manifestaki bainanga okena orphelinat otilanga pe na ndambo hôpital succès oya ye hôpital to tongo mopandi et sauf que to la mukie pona o compétir na situation mo eza a et moko ba maman lobby à hier donc cela veut dire lobby c'est qui mardi le tout ça mercredi maman a cela qui geste d'amour abi papa n'a un problème on a se lever pas nzambe le klanga ta mutu moko ne fils que mutu moko foot langa mbonga bi l'hôpital so mutu na bi na hôpital ngape na on di manzamba lola au bim sanga na situation na za nango ezaki prier na oh ton lequel lobby a na centre Rehoboth na okai pe so yande ko moko za wana et tout ça inga me garder ka silence tala nzambe sika kende ko répondre maman na sala ki to moyo to rose la tête les 15 tant tout ça c'est un geste robimisa bato to salion sko on to sala pona ka o eza ka moko un peu spécial to iko sala de comment ba opérer awa mais misolo ezate donc de quoi ba opérer awa aza moment mo ke depuis na ye moko na ko depuis na ye ako kangisa mo mbongo ndam pour opération futaki ndambo tikala ki ba para bazo yate pour ba compléter dans mon papa la monga ya kina na ye misu ba yate même ko liyo apambo eza ba difficulté moi na komi ko konda se ko konda souci et on a comme bel estomac a bel estomac nzambe azaka nzambe na nzela maman moko za na France ndati yaki to ye mais maman Suisse pe na bia tindaki o ya to bombi ndambo pour na les
le 15 août. Merci pasteur. Je pense que Tokota, Yoko Futa déjà, ngana noto sur la peine de Oyo, Azan difficulté, ou ba opéra qui va opérer mon na o na mbongo na moko. Mbongo mususu ezangaki yango moni ba retenaki awa pour ba futa yango to zokota to sola na ebino be bosa ba geste aboye. Nzamba pambola. No merci mingi pa fiston ba scène de F international. Merci pa maman Yvette Mbia, merci maman Emily Nzemba. Papa Dominique Kiele na Bostanyote, papa Dominique Kiele na papa Duval Kasongo. Toza awa toko ba reportage na biso Kilongo TV. Eh bien voilà, comme je vous avais dit, on était à l'extérieur. Ça fait très mal lorsque je vis notre jeune fille. Pas si vraiment, la soeur est là, elle s'appelle Mboteya. Mbote. Kombonani. Plame. Il y a Plamé, c'est-à-dire Plamédi. Oui. Ufandi wapi? Yanda. Kananjili. Il y a Plamédi, bah opéré yo, ça fait combien de temps? Bana ba opéré là. Nous 14 jours. Bon, on a quelque chose à pour opérer qui on est. Kiste. Kiste. Ya motena tuno na mama somo nganga za boye. Mbote ya? Mbote. Charlène. Opérer qui Plamédi kiste. Ah. Est-ce que na âge na ye kiste za nango normal? Oui, c'est normal. Ah. C'est compliqué te. C'est compliqué te. OK. Le to futi mbongo pour bima, je pense que akobima na ye. Pour les autres OK na ye. Il faut qu'il y ait une chose. Ah. Merci beaucoup. Plan mais une difficulté et bon à refuta. Ba opéra qui on a futa imbo. Kana mambo na amo kana bomba ya mke mtu ya kana hapo ikoma hida igi. Kiste ne koma ki igi. Yo mo débrouiller mke ufuti. Osaka ni. Metera maki bagato. Wapi? Kana poto pam. Siko nanda kuseni telo ko lieza te yo te kama ki bagato sa opesta pe. Nenda on bisu. Siko ba opérer yo ici moi tango ozo bimate 14 jours. Ezaka ki mbongo mutezanga ki. Vous ezanga iponi uzamba para. Mama biso kufa papa biso musala wa tolonga ye musala. Olonga papa musala. Utangaka? Te. Utanga te? Kwani? Bonbon futi zalate. Ukate classe na classe ni. Troisième. Siko salani. Kaka uteka bamaki wana. Nekenda kutunga. So mtamona ni abike ozonga classe. Ozonga? Yeah. Hein? Ozonga ajni. 16 ans. Voilà, il y a plein maintenant qui est 16 ans, c'est une jeune fille, na linko lobse mingite, ota nengaza, so ngosunga. Il y a plein mais ko hésité té, ça là ngo, gloire à Dieu, opération le cas est bien. Je pense que le cas est bien. Hein? Opération le cas est très bien de maman lobby et azanga kambo mo mke, tu peux si merci pas maman en France à Tindimbongo et celle qui est au sunga plein mabima. So bimi plein mais ça ndeni au continuer ka ko la coupe couture to continuer au te kablo na. Mbongo nyonso esili na opération. Capital ekoi. Bien plan mais azaki na kamo wezai vraiment egi fait ba opérer. Gloire à Dieu, je pense qu'elle est très intelligente à se débrouiller de sorte que a fait opération et capital fond na nyonso ya mukita ndebso to lobaka. Mukita na nyonso ekoi pour que ba opérer. Gloire à Dieu, elle est en bonne santé, je pense que tokobunda total qu'est-ce qu'on pourra faire? Ozongela ta commerce na yo o débrouiller ndenge nini o continuer ko la couture kuna yeko la couture o futaka to ezofele to futaka be kuna. C'est ça le problème. On va essayer de voir comment faire les choses. Je sais que à chaque fois to ça kambela ya boye ba to ba réagir saka soki ba to ba réagir te biso mona pasteur kosi to me rappelle kotala qu'est-ce qu'on pourra faire. Et pasteur, je sais que vous affecté de la douleur wana. Tu vas dire quand même quelque chose parce qu'après ici tu as un orphelinat ensemble, tu que ça peut justement un orphelinat, bandeko va penser qu'il n'a pas. Merci papa Rabi. Premièrement na tondi nzambe pour nzambe ndaza prise en charge à bateau, ndaza qui prise en charge ndeko Plamedi et na courage na ye. Vous savez la Bible dit ceci, bako bakisana oyo azanango
mais bakobotela moto azangi du moins la sœur azalaki mayele ye mo asalaki auto prise en charge et il fallait compléter ezangaki tant nalekaki lobby ndeno ba hier ya mardi nde nakokaki lisolo na ye ok nzambe déjà betaki mpe lisolo pa moto moko tala je pense que mama asengaki tosambela mpo na ye à partir ya France nasi likambo oyo akozala deya na esengo makasi mama tosambela te ndenge osalaki ve mpa nzambe ke soki moto moko abimi yo mpo kobima na situation oza nango na déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et ça amena yo bongo donc prier eza yango wana et to meka kosunga ndeko Plamedi nde ka tolobi akoka kodépouiller moni bato ko soutenir bango ye il est encore trop jeune mais 16 ans aza non mineur mais akoki asali makambo oyo mikolo mingi bakosala yango te donc succès to mona kana to tokoki kozela les 15 te mpona toya kosala descente oyo toya les 15 eza na mokanda na Matthieu chapitre 25 verset 25 tina se omona yesu abi makambo na pesi biso totanga ngo kaka okompani yesu alobaki donc tokoki ndo orphelinat nzamba apambola biso apambola bato ndeko nyonso apambola mpe bandeko baokanisa ya plame depo obeli bapapa bazwaka kotala o papa biso ayakam soki 5 fois ale bayebisingaki o mokolo aya te mpo oleki olandi nga nsima ye mpe abela soki oliaka nde kabonka na moke moke ka na hôpital ya basungaka o soki neti biso osali boye ozonga ndako nde ndio moto bapose fo ozala na bato bandeko mama bazali bandeko mama baya na bosikota biso te banda mama kufa moke okenda na bango. De toutes les façons, on ne va pas poser beaucoup de questions à Yaya Plamé parce que, comme comprenez, elle est orpheline des mères et papa Moussale Koufa. Asta bundana qui a mis foutu l'opération moi comme moi misolizanga qui yango to baxi elle doit survivre donc je ne sais pas comment elle va rentrer et on va tenter de faire quelque chose pour soutenir cette jeune fille et merci à l'homme de Dieu pasteur Kos, merci à la personne qui a pensé de faire ces gestes là tika tenzambe ya bana bitike nzamba orphelin amonaye et amona mama oyo alongole na situation oyo azali kosenga longwa et kozama la mingi. Merci maman, je pense que c'est quand même un geste de quoi ça. Il n'a pas makasi nzamba pambola ye denga penser ko soutenir ndeko oyo nzambe akanise penza ya mingi azong sa mingi sika ebimi. A continuer ko soutenir. Ouais, a continuer ko soutenir bandeko oyo bazana passe. En tout cas atikata ko bana geste oyo nzamba sunga ye. Merci. Merci beaucoup, merci à Yaya Plamé et Nzamba Sunga, Zunga Andaku, il faut lire au récupérer moi santé. Merci à Pasteur Kossi, merci à Coco Dema. On était donc venu ici dans ce centre pour le cas de notre jeune fille. Elle n'a que 16 ans et Dieu a fait grâce et opération chirurgicale n'est le cas Malamou. Et maintenant nous allons nous rendre à l'orphelinat. Angile est toujours, on va aller visiter les orphelins. Le temps pour nous de faire quelques achats et puis aller visiter ses enfants. Et on poursuit ce reportage avec Coco Dema. Okusepona koyoka asile kango nano okoyeba banjube nango na beta isi tolelanga okusepona koyoka asile kango nano. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour. Bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus. Bonjour, 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 soyez les bienvenus. Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus.
chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons aujourd'hui, chez nous, soyez chez nous, chez nous. Chez nous, soyez les bienvenus, chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille, chez nous, soyez chez nous, chez nous. Chez nous, soyez les bienvenus, chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille, chez nous, soyez chez nous. Oh, nous vous accueillons. Sincèrement, bonne arrivée ici chez nous. Nous vous accueillons. Sincèrement, bonne arrivée ici chez nous. Chez nous, soyez les bienvenus. Chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille. Chez nous, soyez chez nous, chez nous. Chez nous, soyez les bienvenus. Chez nous, soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en famille. Chez nous, soyez Merci. Seigneur, nous sommes vraiment reconnaissants. Voilà la raison pour laquelle nous te disons un grand merci. Jésus-Christ de Nazareth soit vraiment élevé, comme le écrit dans le livre de Jean chapitre 8, verset 28. Quand vous élèverez le Fils de l'homme, vous connaîtrez de quoi il est capable. Éternel Dieu puissant, Tikozala Zambe, parce que nous sommes capables de faire 5 sabato, nous sommes capables de faire le logo de Bolia, nous sommes capables de faire latisa moto, nous sommes capables de faire moto sengo, ou mukile pesiete. Vous avez besoin de cicatriser les pamboli, kanisa maman na biso aza na mboka ya Suisse, kanisa maman na biso aza na mboka Angleterre, pambola bango Nzambe, kanisa papa Rabi Mavinga, kanisa ndeko Kokodema, kanisa ndeko Noeli Mbimba, kolo kanisa biso nyonso pe orphelin mobimba ya mama na biso Sabina pe bandeko nyonso baza en collaboration na etiko pambola bango na kombo no Yesu Kristo Nazareth nde tosambe pe tolobi amen. Amen. Merci la délégation nyonso oyo kutala biso tozali centre d'encadrement Maman Sabina tozwa mibongo na Njili quartier 8 en face ya ex complexe Kinzinga tozali awa tozali ko encadrer bana oyo bazali en rupture familiale donc ils ont catégorisé ils ont des orphelins ils ont des enfants en situation de rue ils ont des enfants oyo baza na problème biso tosangisi bango pona bazwa cadre moko protecteur omoni kolala na balabala eza vraiment bien te balabala eza place ya mwana te wenze eza place ya mwana te kuluna eza musala ya mwana te kotanga te ezali droit ya mwana te yango biso tosangisi bana awa pona ba bénéficier ba jouir na ba droit pe na ba besoin na bango yango moni bana o baza na sima na ngai baza na ba problème ebele o eza individuel yango wana biso ensemble toza ba éducateurs sociaux avec Maman Sabina o azali initiatrice ya projet oyo tozali ko encadrer bana o pour que lobby bazala utile na société lobby bazala utile na société oui batangaka misusu pe baye après bazotanga te mais nayebi ke ndenge tozo banda déjà année tokobunda avec appui externe toyebi ke bana nyonso année o barotanga. Merci beaucoup bana bazaboni bana toza na bango au nombre de 20 mais awa toza moins de 20 pour moko aza na malade kingo ezo vimba ye ake hôpital mosusu tellement to démarrer déjà contact na famille tozo meka moi utindaka bango mwa congé pour que lien wana familial ezonga. Merci toi orphelinat pas Maman Sabina comment orphelin nini centre d'encadrement Maman Sabina. Maman Sabina pena pasteur kosi ndenge ezaka ndeko moko makila poto akanisi kosala geste moko ya esengo geste moko malamu mpona bana oyo et pasteur ndeko aboyaki totanga komona ye oui ndenge totanga komona ye te eza mbala liboso te akonfinga mission par rapport makambo oyo mama na biso azalaki dérangé l'autre fois nabaki wana émission et asalaki geste d'amour à partir ya Suisse nzambe akanisi mpe moko bamama mpe aza na Angleterre mokolo amonaki abaki mtire na nga mpesi bokokende ne fils que transport ne fils que econtribue te na loso apamba ata eloko mwa mokie nde omoni toye na biloko tokoya nango de sacs ya rive de sacs ya semoule carton ya miliki eza plus de 150 pièces na kati des paquets des cartons savon génie
paquet moko biscuit 3 mateka ya yo ndo bengo comme moyo margarine boule bien gango bleu blanc donc ya wana tozana de chasse sucre tozana 15 litres ya huile na sowana tozana ba Lipton bati pona bana. Je pense que l'autre rose dans wana sur na bosse. Je pense que aussi te biloko yango to procéder comme maman na remise symbolique donc là ba encadrer na bon bazar. Voilà, merci beaucoup Coco Dema. On est pratiquement à la fin de ce reportage. On était venu visiter les enfants ici à Njili, à cet orphelinat, Maman Sabina, où les enfants sont à peu près nombre de 20. Merci beaucoup, c'était ça notre objectif, apporter la joie à ces enfants. Merci à la maman qui est à Suisse, celle qui a envoyé de l'argent. Merci à vous qui avez pensé aux orphelins. Merci à vous aussi qui pensez faire un geste pour ces enfants. C'est une bénédiction pour vous. Nous rendons grâce à Dieu. Comme on avait dit, la religion pure synthèse devant Dieu consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions. Je dis merci à Pasteur Kossi qui nous a accompagnés. Merci à Angèle Kinkela, merci à Élisée Walesa, merci à Fils Kinkela, merci à Maman Yvette Mbia. Merci beaucoup Coco Dema qui est derrière la caméra. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro Kilongo TV. batalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike mosungi ya baveuve
mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya baini banga bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asikola ngai liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko